ozali nzambe na ngai. Solo nzambe ozali mokonzi na ngai. Onaye kogumamela yo nkolo, lokumu nkembo na yo. Solo kiti na bokonzi oyo ya yo, Emmanuel ekoumela seko. Délivrance oyo euti pa na yo, Uzanzambe ekoumela seko. Tala ete ozali nzambe, oleki satana na nyonso. Tozali kogumbamela yo, olokumu onkembo na yo. Tika ete yozali nzambe, oleki likolo na nyonso. Tozali kogumbamela yo, lokumu nkembo na yo. Solo kiti na bokonzi oyo ya yo, Emmanuel ekoumela seko. O délivrance oyo euti pa na yo, Uzanzambe ekoumela seko. Tala ete yozali nzambe, oleki satana na nyonso. Tozali kogumamela yo, lokumu nkembo na yo. Soki tosengi okopesa e, soki tosengi okopesa, soki tosengi okopesa e, soki tosengi okopesa. Nzambe totutela katolo, Nzambe totutela katolo, Nzambe totutela katolo. Suka suka akosala, Nzambe kitanga na mona e, Nzambe kitanga na mona, Nzambe kitanga na mona, banguna bayoka soni e. Nzambe na tutela katolo, oyo to tutela katolo, Nzambe to tutela katolo. Suka suka akosala, Uzanzambe, 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 Uzali nzambe, Uzanzambe, yonde nzambe, yonde nzambe, Uzanzambe, 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 Uzanzambe. Bien-aimé, kolala kolamukeza petitité, tozali déjà branché na Sentinel TV, tozo permettre na Manchester, na Angleterre, bozo landa biso pe lisusu live na Canada, na Sofkins TV, chaîne oyo tozalaka na bango na duplex pe tozala na bango en direct. Donc Nzambe abatela bino, Nzambe atombola bino. Na tongo na lelo, tango tolamuki kolala kolamukeza petitité, banda kokumisa Nzambe, banda konetola ye, banda kosanzola ye, loba na ye aza Nzambe malamu, loba na ye oyo tosengaka ye akokisaka, loba na ye alobaki benemi na so bakoya na nzela moko bakopalangana na nzela sambo, aza Nzambe alalaka te, abatelaka tombolaka. Nzambe na kokamwa, Nzambe monetoli, Nzambe mopamboli, Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, Cèdre de Liban, les soleils levant, la main est cachée, omniscient, omniprésent, Nzambe malamu, Nzambe mobateli, Nzambe monetoli. Nani yango akokani na yo? Nani yango abatelaka lokola yo? Nani yango anetolaka lokola yo? Kombono Adonai, kombono El Shaddai, kombono Narcisse de Saran, kombono yo Cèdre de Liban, kombono le soleil levant, kombono la main est cachée, omniscient, omniprésent, Nzambe malamu, mobateli, motomboli, monetoli, zwa na lokumu. Lelo toyoko kumisa yo. Nzambe abatelaka lokolo azate, o atombolaka lokolo azate. Nzambe monene, Nzambe na bomoe, Nzambe malamu, Nzambe mobateli, kumisa mana yo, netola mana yo, sanzola mana yo, mokili mobime gumbamela yo, mokili mobime netola yo, uta yo kela, mokota ko kela. Ba oyo benga yo protéger bango. Plan mon côté, ya monde de ténèbres, et ko bebisa oyo kanga.
zwa na yo lokumu, nzambe malamu, nzambe mobateli, nzambe monetoli, nzambe mosanzoli, nzambe na nguya, nzambe malamu. Seigneur Jésus-Christ, sauve. Kumbama na yo nzambe malamu, kumbama na yo basantu bayembelaka yo, kumbama na yo nzambe na bomoi, kumbama na yo basantu bayembelaka yo, kumbama na yo yo nzambe malamu, kumbama na yo basantu bayembeli yo kumbama na yo nzambe na bomoi, kumbama na yo basantu bayembelaka yo, kumbama na yo yo mopesi na nyonso, kumbama na yo basantu bayembeli yo kumbama na yo nzambe na bomoi, kumbama na yo basantu bayembelaka yo, kumbama na yo mopesi na kimia kumbama na yo basantu bayembeli yo kumbama na yo nzambe na bomoi, kumbama na yo basantu bayembelaka yo, kumbama na yo yo molamusi na tongo kumbama na yo basantu bayembeli yo kumbama na yo nzambe na bomoi, kumbama na yo basantu bayembelaka yo, kumbama na yo yo mopesi pe mofele, kumbama na yo tongwa lelo toyembeli yo kumbama na yo nzambe na bomoi, kumbama na yo basantu bayembela azali ndenge moko lelo libela, azali na bomoi lelo libela, azali ndenge moko lelo lobi libela, ozali na bomoi lelo libela, yokolo Yesu yaka, ekolo 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 Yesu yaka, yaka yaka Yesu yaka yakosala yaka yakosala. Bien-aimé, na tongo no soso to la muki to bele la ka reni ya Nzambe kita. Reni ya Nzambe kita na bomoi na biso, reni ya Nzambe kita na bandaku na biso, reni ya Nzambe kita na bana na biso, reni ya Nzambe kita na famille na biso, reni ya Nzambe le yaka na injustice te, sorry, yaka na maladie te, yaka na lobiko, yaka na miracle, yaka na sengo, yaka na ba bénédiction, reni ya Nzambe ekita. Reni ya Nzambe na bomoi na biso, reni ya Nzambe na bana na biso, reni ya Nzambe na nyonso tozo sala, reni ya Nzambe na botamboli na biso na nyonso, reni ya Nzambe lere kitaka ebukaka bakal, elongolaka blocage, elongolaka ba flèche nyonso enflammante ya diable, elongolaka ba plan ya Satan na bomoi na yo. Tokoti déjà na septembre na ebisaki bino, soki olingi o se retrouver kamundele totaba ya bonne année ya ndoki ya famille to ya quartier to église na ote zala muto oyo oza na kati ya règne ya Nzambe ozobelela makila ma Yesu couvrir yo ebatela yo, zala muto ozotambola na obanga Nzambe, zala mutu oyo opesaka vie na yo epa Nzambe, olamukaka na tongo ozopesa merci ozonetolo ozosanzola ye, okomona règne ya Nzambe ozala na ndako na yo, ozala na bana na yo, tozokende kopesa Nzambe merci. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, ce que je suis, ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni mon oncle, ni une tante, mais c'est par sa grâce. L'onction qui est sur moi, la connaissance que j'ai, le courage que j'ai, la popularité que j'ai, les gens qui me suivent, ce n'est pas parce que je suis trop intelligent, ce n'est pas parce que j'ai étudié, mais c'est par ta grâce. Voilà pourquoi je te dis merci, je te bénis, je te glorifie. Je ne suis rien, je ne représente rien, mais je ne suis qu'un messager qui transmet ton message. Bénis tous ceux qui me suivent. Que ces messages puissent entrer dans leur vie et que ça puisse fonctionner et que ça puisse donner des fruits. Seigneur, toi tu as envoyé ta parole et ta parole bénit et délivre. Nous voudrions que cet morceau de la parole
puisse exercer dans la vie de ceux qui nous suivent, de ceux qui sont nos auditeurs, de ceux qui sont nos téléspectateurs, de ceux qui sont nos internautes, ceux qui nous suivent, ceux qui nous font confiance. Bénis-les, sois avec eux. Que tout ce qui se passe ici puisse les éduquer, puisse les envoyer encore à chercher ta voix, les faire connecter encore davantage dans ta foi, dans ta vision, dans ce que nous sommes en train de faire. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te glorifions. Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous les avais donnés. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous nous prosternons devant ton trône de grâce. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac. C'est toi qui bénis, c'est toi qui élèves. Avant même que je naisse, tu me connaissais, tu m'avais ordonné, tu m'avais choisi. Ce n'était pas pour n'importe quoi, mais c'était pour gagner des âmes. L'ordre mondial, c'est aller fêter de toutes les nations tes disciples. Toi, tu nous as gagnés pour que nous puissions gagner et impacter le monde. Dans ce programme de Sentinelle TV, nous sommes ici seulement pour gagner le monde, pour que le monde puisse te connaître et que l'ordre mondial puisse se manifester dans la vie de tous ceux qui nous suivent. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te glorifions. Sois glorifié, sois sanctifié. Nous bénissons les matins d'aujourd'hui, nous bénissons la journée d'aujourd'hui, nous bénissons tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous sont fidèles, tous ceux qui contribuent, tous ceux qui donnent leurs dîmes, leurs offrandes, qui prient avec nous, qui nous soutiennent, soient bénis, qu'ils soient glorifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, Lelo, toujours qu'il est kolobela masolo ya armée d'éternel te parce que batebele ba beninga ba bisinga pasteur sozo ba mi kono se za bien te malamu otiki la biso une semaine ndenge oucho ba awa ya masolo oyo alisi ala mwasi ya pasteur ya zoba mais azobotana tatana ya molimo batutu ba yebi yango ba bombi yango usali malamu ndo bimisi biso to yoka makambo wana tozali koluka courage ni na kolobango alors basengi ngai na basengi ngai na bimisa preuve ya message ya docteur Dominique au ser wana komaki je crois portable na salaire na kiti na ngote etika likolo na chambre lobby na rozanga te kolakisa bino parti oyo ya message wana alors bayebisinga lisusu babi pasteur fu obondela mingi mpona ndenge armée de l'éternel elongwe armée de l'éternel comme armée des ténèbres et puis ngai batobi na confirmer na parole na ngai ya un oint de Dieu serviteur de Dieu armée des ténèbres donc armée de l'éternel ekolimo ekokangama parce que liloba na Nzambe il faut kokisa mawe lobi où sont les brebis qui faisaient ta grandeur parce que batwana bazo tamola na bosolo te na bondoki bino bo moni makambo ebele lundi nde na kozongela susu dossier ya mwana oyo ya sika oyo bauti opesa sida mikolo oyo mpe bazoluka bakimisa ye na Afrique du Sud na kopesa bino na kombone na foto na ye bomona po bato bayeba na église wana bato bayebaki bato ebele baza na sida mpe na koyebisa mibali nyonso tout avant bala mwasi nyonso tout na armée de l'éternel mpe na baeglise wana nyonso to bapasteur basataniste kosalisa mwasi wana test ya sida kotala makila na ye mpe soki osisi kotalisa ye test ya sida en tout cas bosala ye délivrance mpo baleki na bamakambo ya mabebebe mingi na baeglise eza ndenge wana grande délivrance. Alors na Matthieu 28 18 à 19 bazolisa biso allez faites de toutes les nations mes disciples. Bible ezoyo bate tokende kokomisa nation mobimba bafanatique tokomisa église bafan club tokomisa église fan club bafanatique mais nayebi te pourquoi batu batiki Yesu mokeli bango bake kogumamela mutu oyo bakela batu nyonso tu batangaka Bible baza na babible ya maboko baza bandimi bakendaka église bayebi mpe ke lole yali lifelo yali mais bandimi na bango likolo ya baplaisir likolo ya succès ya 2 ans 3 ans balingi batondisa bato na baeglise mena onction satanique alors que bayebi ke monde oyo eza ya biso te les princes de ce monde ezali Satan po azorégner awa azopesa biloko nde na baoyo balingi. Alors aigle ya solo aigle
atambolaka ye moko pe asirvolaka na attitude ya likolo. Attitude o aigle amataka likolo soki mwana to hirondelle ameki kokende ko rejoindre ye aokufa. Alors biso ba proverbe na bato nyonso tu ba na nzambe ba biso za ba aigle. Aigle amataka likolo aza na attitude na ye moko. Attitude oyo ezali attitude à un aigle ou ali ko sauver bato. Soko obenga ngo trahison yo. Soko obenga ngo rébellion yo. Mais biso to sali makambo eza na Bible bima la milieu na bango dénoncer le mal. Alors pour bato baza va sauver. Toujours notant à Matthieu 28 ordre mondial. Matthieu 28 Sabiso. Jésus, Matthieu 28, 18 à 20, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations de disciples, mes disciples, les baptisant à mon nom. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a clair. Habito kende na monde entier, to baptiser bango na kombo ya papa, mama pe mwana te. Na kombo ya papa, mwana molimo santu te. Soko zo oke kozwa baptême na kombo ya papa, mwana pe molimo santu wana bimi catholique oza idolâtre. Ozo sambela banzambe misato. Yesu azali nzambe, mais nzambe wana azala na 3 personnes. Ye moko wana nzambe aza tata, ye moko wana ase manifesta lokola mwana, ye moko pe wana ase manifesta lokola Saint-Esprit. Mais soko liko sangisa bango nyonso misato baza lesika moko, il faut ozwa baptême na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Wana sangisi tata mwana na elimo santo. Mais soko ba okeye sika ba biso ozwa baptême na kombo ya tata mwana pe molimo santo, okomi idolâtre. Abraham, Jacob, ba mpaka wana nyonso tu basambelaka nzambe misato te, basambelaka nzambe moko, Yoshua Mashiach ye wana Yesu Christ. Alors, Bible est clair que allez dans toutes les nations et faites de mes disciples, les baptisant à mon nom. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Yesu azana biso jusqu'à la fin du monde. Yo pasteur au bandi église, 2 personnes, 3 personnes. Nzamba azana jusqu'à la fin du monde. Na bête la bino di solo ba kusuba tuni ba bimi pasteur. Tozo ka yo lobi olongo armée de tenir église o sala na masine zaneli. Église na sala na armée de l'éternel masina o ezali deuxième fois bazo sala complot wana zo utana senwe esika Eugène o pasteur o Sonia botana mwasi na ye na bango basala ka tuba casser église wana ekolate. Nazaki na mwana mususu wana Chico o lelo azali armée de l'éternel ba rumbuye pa longwe po amoni ba buzo ba weza kuna alongoli komba armée de l'éternel. Nazwa yi garçon moko ya Gabonais nazwa na Brazzaville ayaki na masina ba intoxika ye na bato andani abima l'église momba ba kenda église momba 200 personnes atikala ngai mama bena na mwana na ngai liboso titi wana mwana na ngai liboso na mwana na ngai mibale na papa na mama na ngai 4 après mariage. Mais ba mona ina travailler ti église wana comme 200 personnes. Siko pe sulu kwa na ya poto na tiki bana ba travailler ba eko intoxiquer bana wana. Ya wana pesi ordre. Église wana ngana za sumo kambi na ngote. Na sengi na bana nyonso bazo reconnaître que ngana za papa na bango babima na église ya armée des ténèbres ba ya ko rejoindre église oyo ezali la moisson mondiale o ngana zo kamba. Ba okene kuna ba okuta pasteur Guy aza kuna, cordon Kamsa za kuna kisa bana nyonso tu oya kala ba mama Alphonsine ba o nyonso tu bazaki dessus les ngana yakite balongwa église baza kuna. Mais ba kozo travailler pe lokola ONG eza la moisson mondiale na epa na biso na kulumba. Alors oyo ya mapinga na Yahweh armée de l'éternel oyo ya masina oyo ngamu na baptisango na tiki bana wana kuna oyo tu akotika la kuna azana bilakeli mabe parce que église wana ezali armée de ténèbres. Armée des ténèbres bazo loka bazo bebisa bana ngana ko sa l'église te po bato bakende na lifelu na ko sa l'église te po bakoma ba fanatique, il y a un violeur, il y a un assassin, il y a mutazo boma bato bato bana groupe bato boma bato ya on a pesi ordre
bana wana nyonso tu oyo bayebi ke nga na pesa bango baptême ngam na teya bango sans malamu ngam na mema bango na le Seigneur babima baya epa oyo nga na tie esika ya la moisson mondiale baza libre makambo nzambe baforsa mutu te. Donc voilà na pesi réponse na bato oyo batuna e question, c'est-à-dire na implantaka l'église naza na grâce wana me ba pasteur oyo baza bakambi na nga olie bakoyelenga basalaka tu baétouffe mosala tout simplement po bango baza na sorcellerie bazopesa na basida bazobotanaka na babasi ya bato kobimaka na basi ya basi olo nga naza na makambo wana te yango bayaka kodétruire mosala balingaka te mosala wana ekola. Mais Dieu soit glorifié naza susu na kati na bango te nazo évoluer seul na baoyo bakoya pembeni na nga mpe tokotravaille na bana wana ONG bakobandozwa biloko bakobandozwa salaire kokende opesa babola bamama oyo baza na koteka na bamarché bakozwa bambongo korenforce mbongo na bango ya commerce parce que église ezali esika oyo bato bazwa mpo bapambwama église ezali esika te bapaster bazwa mpo baransonaka bato yango wana nazosenga na bandimi nyonso to ya la moisson mondiale oyo bazolanda biso Canada, France, Belgique, Allemagne, Suisse, partout bocontribue na bacarton na bino ekozala malamu parce que toza na mosala monene oyo eza kuna na masina ekozala malamu. Alors nzambe azwa lokumu nzambe akumisama tolobaki ete nzambe atindi biso tokoma badisciple ya paster te bafan club te me tokoma badisciple ya Jésus. Ngai mpe nasengaka na bana po mutu moko atuna bi paster nde nyonso bapaster soni aza papa na yo te ozobenga ye kisa guide spirituel. Mais c'est vrai même nga na église oyo nga nazokamba na kotikala kobenga jamais mwana moko abenga nga papa non nga naza papa ne ya nzoto te nga naza guide spirituel na kosepela mutu abenga nga guide mokambi. Même Yesu ye moko baza kobenge mokambi mokambi Yesu ye moko na se awa amitiki te bato babenge papa. Alors biso ba chrétien nzambe abengi biso tozala ba disciple ya Jésus ba o bazo epana nga nazo former bango po bazala ba disciple ya Jésus nazo former bango te po bazala ba disciple na nga obe fan club na nga non ata na pesa ko mbongo ata na pesa ko elamba zala disciple ya Jésus jour na olingana comme so disciple na nga bima na bimi libanda po ngamu tunakufa na lola likolo na ote ngamu nakufa na kwa na Golgotha likolo na ote yango na tobima na ba fanatisme tobima na makambo ezanga tina tala oyo ba message oyo tinda message oyo salabu ezali enseignement satana bokomisaki yango rythme kitoko na zwi bato bele babenginga babi pasteur merci mutu po abika ezali kaka kotika masumu koyamba Yesu kosenga pardon oyo babengi repentance. Sans repentance personne ne verra Dieu. Nzambe pa yokaka ne prière ya bato masumu te neti ba oyo bakoyoka te mbela na nga na armée de ténèbres masina baotika la kuna te bakababi na satana bazali bana ba rébellion parce que ngai guide na bango nazopesa bango kuneza mabe kuneza bandoki tobima bolandanga oya koboya amilakela mi mabe ye moko directement parce que ngam na za mokambi na spirituellement ngam na yebi batwana ngam na présenter bino armée de terrain ngam na présenter bino passé Sony ngam na présenter bino passé Jean mais na moni ke bazali ko tambola selon nzambe te sinon bible bibo bima na minye na bango. Voilà. Donc, tout comme un disciple à Jésus. Il y a un moment où dans la moisson mondiale, vision de M. Ali, yeba Yesu, batu mususu pe ba yeba Yesu. Problème à munene yali, soko yebi Yesu mutako sauter, mutako manipuler te, mutako nyonga ote, mutako yelo doctrine à lokutate. À part wana, vérifier la Bible. Zala lokola mundimi ya bere. Bandimi ya bere ba laki soki pasteur atei bazongi na ndako babandi ko fêter Bible batala. Parce que actuellement nous avons un pasteur à l'Okuta, un groupe à bandoki à musique, mais ba tche kombo a Bible, ba tche na kombo a Yesu. Biso tozo tel meloko wana, biso tozo to kamba, bato ba okena lolo. Bazami bale misatu. Donc essentiel sango malamu eterne. Sango malamu ya mwana nzambe eko kende, eko sakolama, mokili mobim. Sango malamu ya nkolo Yesu eko kende eko sakolama mokili mo bolinga te sango malamu esakolama bolinga te
proverbe côté ya vérité ata natikali nga moko sango malamu esakolama ata bomonte bagroupe na côté ya vérité bolinga te sango malamu esakolama bolinga te to côté ya vérité. Nzamba pambola tongo lelo, nzamba pambola mokolo lelo, nzambe malamu, mobateli malamu, mosumi na